Na mboka mokonzi Kinshasa, kobongola franc congolais ekeseni lelo na nkati ya nkoto mibale na nkama na mibale mpona dollar moko ya Amerika na to eyebana. Pe ntango mosusu kobongola mbongo yango ekomaka kino na nkoto mibale na nkama na misato. Bokeseni oyo ya kobongola ezali na bampasi mbala moko na talo ya biloko oyo bato baliaka mingi. Na biso ezalaki papa tozolela mingi mpona nde biloko ezomatela mboka na biso Kinshasa. Nayebi te so tozokende wapi. Liboso dollar fo ezalaki na 1500 neti bobonye ekola fo ekomi na 3000. Balobi banda mpo ebukana na popo matadiki bala biloko emata papa ekitaka te tozosouffrir masangu emata biso na bayaki tolesa bana ndeni na mboka ya biso leta tayela biso biloko nde ezomata nyonso ekoma kaka tala oyo dollar nayebi te dollar oyo tokende yango wapi na mboka na biso dollar nde ekomi na privilège ke fa congolais. Difficulté ya makasi tozokutana kosala mombungo awa na Congo. Tozo comprendre te pona dollar ou bien eza pona bango banane oyo ba importateur tozo comprendre te. Alors tosengi na gouvernement atala biso aussi de prix. Elvis Munoi, moto ya mayele na makambo ya nkita, ayebisi biso boye. Toyoka ye. En tant qu'économiste, biloko na mboka na biso ezomata ebobele ba prix tous les jours parce que tozali na problème moko. Problème oyo tozali nango ezali problème ya production. Moni to produire ka penza mingi te. Biloko nyonso toza nango awa ezali ba biloko oyo to importaka. Économie na biso c'est une économie extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Nyonso toza nango na kolia, na komela, nyonso même les aigus, même ba tige coton, même ba kirdan to importa kango. Yango na moni que comme to soit importé, to soit produit localement te, alors le vendeur a toujours eu dans une économie oyo ils ont rareté, les prix augmentent. Les prix augmentent parce que tout ce produit était déjà localement. Et puis les prix augmentent parce que quand tu as ce biloko qu'on a ndenge ya libanda aye nango awa, il faut aloka calculer ba bénéfice. Alors il faut abakisa ba charge union c'est qui que na coût d'achat na ba charge indirecte. Oyo il faut abakisa na kati pour acha prix de vente na yango no mona ka biloko e mataka. Mpula matari na nzela ya mokambi ya banki, Madame Malangu Kabedi endimaki likambo oyo ya komata ntalo na ntuku mwambe na libwa ya toli ya ba ministre oyo esalemaki na mokolo ya mitano ya mposo eleki pe ekamamaki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Uto Kinshasa, André Ndambi pona lolaka l'Amérique.